Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokotalisa bino ndenge nini journaliste monene na kombo ya Monsieur Adi Londole asilaki koleka pona kotalisa ye pe maloba pe koéclaircir situation ndenge nini elekaki na makambo oyo biso nyonso tu toutaki koyoka pe tomonaki na babilili ndenge nini bautaki koagrese ye pe pota monene oyo ezalaki na motu na ye pe lelo oyo ye moko aye koleka pe alobi bandeko babolingo na nyonso tu oyo ndeko Adi Londole auti koloba ezali kolakisa lolenge nini oyo ezali kotalisa lokuta ya bato oyo bazali koloba ete bakochangele biso Congo bazali kolinga po ete bamemela biso liberté na kati ya Congo. Bandeko ezali pasi pe mawa bandeko babolingo ngai mama Rosalie mokolo kaka namonaki mwana mobali oyo babe masombo tango afungolaki monoko na ye azali koloba nayebaki ete mwana mobali oyo azali na lokuta bandeko po ete na elobeli na ndenge moni kaka ndenge moto azali kobeta monoko nayebaki ete azalaki kokosa eloko ekamwisaki bandeko pe namoni ete mwana mobali wana babe azali penza moto ya lokuta na ye emonani mpona nini soki bolandi na maloba oyo mwana mobali oyo babe alobaki alobi ete aye na motuka na ye liboso ya ndaku na ye ya appartement na ye bandeko ntango akomi liboso ya ye kuti azoloba appartement na ye liboso ya bâtiment to liboso ya immeuble ya azalaki koloba ete immeuble na ye alors que po aloba ete na immeuble esika appartement na ngai ezalaka me ye azali koloba ete immeuble na ye on dirait asomba immeuble na poto alobi liboso ya immeuble na ye eloko ekamwisi bandeko ye alobaki ete makambo wana esalamaki liboso ya appartement esika ya vandaka me eloko tozali kokamwa tala lelo vérité eye ekomi Monsieur Adi Londole azali kopresente esika makambo wana esalamaki solo kutu te bandeko na esika ye babe masombo avandaka bandeko po bomona ete babe masombo azali moto ya lokuta alobaki ete makambo wana esalamaki ntango aye akomi agare motuka alingi akende kokota na ndaku amoni bato moko batelemi na liboso ya batima na ye do ya immeuble na ye esika appartement na ye ezalaka nde ntango akomi wana amoni bato yango bakomi komenase me sikoyo bandeko tala esika balakisi biso esika agression eleki totikeli komona ta immeuble moko wana te oyo
Masombo avandaka wana nzoka nde ye ayaki nde kotala soki assureur na ye bomoni bandeko ezalaki eloko moko préparé Masombo wana akanelaki nde adi londole ye nde moto asali babiloko wana apréparaki yango déjà bien avant. Donc azali moto moko tango mosusu atelemaki na mwa kwe moko azotala tango amoni adi atelemi na moninga na gosolola ale ye sikoyo aye na motuka lobi bo azali wana nakende kaka na provoke mbala moko pe komona ete bandeko tozali koyebisa bino soki kaka tozali na système oyo tokopesa mboka na biso na bato oyo bakokende koboma yango sale savoir bandeko bomoni ndenge bakongole bakomi kokosa babimisi page moko article moko balobi nini ke ambassadeur ya France nde moto atindaki adi londole pa kende komenace Babe Masombo na ndaku na ye. Mais bandeko makambo wana esika eleki rien à voir kutu na esika Babe Masombo avandaka bomoni lokuta ya bato oyo baza kokoma baarticle mosusu ya lokuta yango na bakongole boyebisa biso nde bato ya boye boza komona ete bakomemela biso avenir moko ya malamu na mboka na biso Congo. Bino bato bolobaka ete biso bato ya radio Zoomel 1000 tozali baaventurier mais boyebisa biso na balokuta na bino boza kose multiplier yango kaka balokuta na balokuta na biso bato tozalaka toza kopesa sango basango oyo bato bazali koyoka pe tozali kotia babilili bato bazali komona ezali bamakambo vrai bandimela bino bato ya lokuta to bandimela radio Zoomel 1000 po ete balokuta na bino esi eleki bokosaki ate o adi londole asalaka te banini adi londole ye wana mobali ya solosolo akei kolakisa esika nini meme ye asalaka pe bomoni tomoni biso moko na ndenge afungoli akei te afungoli pe esika atravayaka emonani mais oyo ya bino bandeko bisika bosalaka eyebanaka te kaka o nazali cadre na société moko boye ngai nasalaka boye bamakambo kaka ya lokuta na lokuta bandeko ba bolingo lelo oyo ndenge ezali wana soko otali bakombata nyonso bazali kaka bato bazali kobaluka kaka na France moto moko mpe aza na mosala ya malonga te natikala komona teke omona ta baloba ete ekombata moko boye tala place asalaka obie bureau na ye asalaka mpe te kaka bato ya bachateau rouge kaka bato ya kolekaleka bandeko lelo oyo bakomi koyikisa bato soni epuis bazalaka na place fixe te baza lokola bangembo bandeko soki journaliste alinga asala bango interview fo babenga na telefone tokuta na place boye ekomi nini bisika ya bakwik nde ekomi esika neti bakoma kosala neti basalaka bemission kuna mpona kolakisa neti nde wana nde ezali neti ondire bisika na bango mpona kotrompe vigilance ya bato ya Kinshasa nzoka nde bakwik bamark do nde esika ekomi bakoma kobengisa bajournaliste mpo bapesala bango bainterview mais bisika na bango bavandaka bayebanaka te bazanga lokola bangembo bandeko oyo ndenge omonaka ete na kati ya Paris kuna oyo kaka bakomba to babalukaka soki ekomi butu bandeko bilamba elalaka na ndako mosusu ye moto alalaka na ndako mosusu oyo komona ete na ndako wana mpe sika alalaka bapesa ye interdiction akoki kosukola mai kuna te soki ifa bima tongo apres akei na batoilette publique ake asukoli kuna afuti mwa mbongo na ye ale nsima ke ye sika bilamba ezalaka ake azwi yango ale alati ye wana mpe abimi na miso bato wana bomoni ye moto ya malonga nzoka nde bandeko tumbwembwe bandeko oyebi ete eloko ezali kosala bato oyo boye il faut to denoncer bato oyo yango na tolobi ete meme adi londole tokosenga na yo pesa likambo oyo na maboko ya leta kolanda te bato mosusu bakomi konkoso ono ndeko tika kaka te pesa yango na maboko ya leta po ete trop c'est trop babandaka likambo oyo na mesewechi babetaki mesewechi mbata kaka bango nde balaka soki basali likambo apres bake bayokani babengani ya bakomi koya neti bazali koflate apres baye kosala yango lisusu epa adi londole bandeko balikambo oyo bamakambo ndenge ezali kosalama totika yango te il faut kobanda kotia bato oyo na justice
nayebisaki bino ke union européenne apesi privilège mpo na bacongolais nyonso tu bazali koagrese bato sans raison. Mais tozali kokamwa ndenge nini bozali kotika bato oyo boye. Tala bato oyo bokoki kobanda kopesa na maboko ya bajustice mpo ete batia bango na boloko mpo ete tina na bango mpe na kati ya société na biso ezali te. Bazali koyokisa biso bakongolais soni na kati ya poto. Bandeko okomona kaka mwana mobali oyo ndenge bandaki koloba masombo moto elokuta bandeko na elongi yango soko tali elongi na yo ondire bamiyibi oyo babandaki koyiba kote ya se ya mpo ya ponka savubu bandeko oyo bazalaki soki bayibi oyo mpe bakati yo sak bakoti na se ya pon kuna bandeko mwaye pa kozwa bango eza te na banzi ete bato mingi bayebi bamiyibi ya kala bamiyibi wana bazalaka na ba 78 77 oyo bazalaka na kote ya ponka savubu oyo bazalaki komona ntango mosusu oyo ale ye na motuka otelebi ozozela soki motuka nao bavitre ezalaki ya kokita komona kaka bakotisi loboko bayibi bien sak bakimi ale bakani bakiti na libulu wana soki bakiti kuna na libulu bandeko mwaye polanda bango eza te na banzi bamakambo oyo nazali koloba bato mingi bayebi yango tala kaka bilongi ya bamiyibi yango ndenge ezalaki ndenge kaka ya bamasombo oyo soki otali kaka ta ntango bakangaki bamiyibi oyo babuda bawalasi soko otali kaka babuda bawalasi ndenge bazalaki baforme yango kaka ezali kaka ndenge moko ndenge tozali komona bamasombo oyo bato lokola bababe oyo bazali komerite te bazala na kati ya société na biso ya bakongolais mpo ete ezali pasi mingi koyokisa bato soni ozali kokosa ngai nalobaki yango malamu nalobi mwana mobali oyo azali na lokuta ya kosakana te po ete bato nde bazali kotinda ye akende loba boye yo tata monene boye okende koswa moto minu bandeko tala kaka kabamba ya mbanga oyo azalaka na yango na banzi ke ntango akangaki mpenza adilondele minu na mosapi adilondele agangaki po ete tala kaka mbanga oyo azalaka na yango kilo nyonso tu ya mbanga wana sikoyo akitiseli yango sikoyo na minu na ye akangi adilondole jesusi adilondole amoni pasi amona pasi kote bazokisi na motu amona lisusu pasi kote asuye minu bandeko te mwana mobali oyo tozali koyebisa adilondole il faut me baye na ndenge ya justice po ete bakombata bakomi kolekisa liti yango bango balobaki bakokende kosala na kongo bakendeke na kongo te kaka kolia bato mbongo ya kokosa kosa bato alors ke mboka kuna ndenge ezali wana oyo esika balobaka 6 millions de femmes violées 6 millions de femmes violées bolobi boza bakombata mpo na nini bokendeke na este kuna te mpo bokende kostope bamakambo wana bino bato bolobi boza bakombata kaka kolia bato bambongo bandeko boza kolia bato bambongo na kombo ya bafemme violée bokoma koutilize yango mpona kolia bambongo ezali pasi mpe mawa mpo na bino vraiment mwana mobali azangi kindoki te babe masombo oyo okomona kaka elongi lokola oyo banani elongi lokola mbuma oyo babandeki kobenga nini oyo ya baluba mbuma moko ezalaka ya baluba boye bandeko na bosani nkombo nango ezalaka neti paipai ya monene me paipai te batokisaka yango mpe baluba baliaka yango mbuma wana na bosani nkombo na yango po ete bato bayebi nkombo na yango baza baluba bandeko nasengi na bino ata ntango bokolanda emission oyo bokomela ngai yango na emission ya nsima na koloba azali kaka elongi lokola mbuma wana baluba baliaka yango mingi ezali lokola paipai me batokisaka yango mbuma yango ezalaka monene boye na bosani nkombo bandeko nde mwana mobali oyo nde azali koloba ete changement mpo na kongo ya wapi yo ozomona moto elongi neti ya bamiyibi boye bandeko bazali kaka bato ya lokuta bino bamonaki te mpo biso moko nde bakongolais totiraka attention te na bamakambo ndenge ezali koleka bino moko bamonaki te mokolo bautaki ye masombo wana soki babe masombo na oyo odombo na Roger Bongos vie na bango ayebi ndenge nini apreparaka bango na makambo ya lokuta oyo ayaka oyo azalaki na 200 000 akendeki asombaki bamakambo asombi Mercedes ake nango na Congo banini ye moto osimba 200 000 ebongo ya lisusu kosala bajeune na poto apo benda susu bakongole mbongo makambo kaka ya lokuta boza koyokisa mboka na biso soni olizala ta bolakisa ete bakonzi ya kongo nde moto bazali ntango mosusu kosala makambo mpo na mboka na biso ya malonga te mpo tondimela bino nde butukutu bozali kosala bamakambo ya mabe na kati ya poto bozali koyokisa bakongole soni na ndenge ya kosakana te bawuti kuna na Allemagne baye bakomi na nzela ale bango na ba Roger Bongos bayokani na ndenge nini te bakosa
bakosa mwa likambo moko po baluka ndenge nini bakolia bakongole mbongo. Pe Roger Bongo sayoka ta soni te tata munene boye botala kaka ndenge azalaka wana na ngambe mo na ndenge azalaka munene raba mineno ezalaka ite bato bomonaka ite oyo bazalaka ite ta sukoli elati kitoko mais ozomona kaka ite azalaka salite kati na ye. Aye pe liboso abandi koloba bazali komona bakongole bato pamba bato ya lokuta yango na bakomi kokosa yango na tolobaki bato oyo bazali bato ya kotekela bango tante bandeko. Roger Bongo sa kozwa biso ba diaspora congolais neti bazo bazali koloba peke bosangisa 10 euro po tozongisela odombo. Est-ce que biso bato totindaki odombo na Allemagne kuna po ete makambo wana yela ye na ba histoire ya lokuta. Depuis pe makambo wana baloba yango ntango batimbeli bango bandeko balobaka yango lisusu te. Kaka kamera ya Roger Bongos yango nde esambwisa ye ayebaka te ka sila valeur. Ata ndenge azalaka wana komona aza kolobaloba mais Roger Bongos asila valeur. Mpona nini po ete baza kaka na esprit ya kimoyibi nde Kongo yango bokokende kokambela yango boye. Kongo yango nde bokokende kokambela yango boye bapeuple congolais bomonaka mosika. Ekozala ete ndenge bolobaka ete tochange tozwa mokonzi ya mboka ya sika bokolongola kaka moto oyo bazali kosalela bino malamu na Congo bokoya koremplace susu moyibi ya bamoyibi pe boleli lisusu double bino bozokanisa ete tozwi mokonzi ya sika totie wana bokei na Congo kuna bomoni makambo yango esimbi te bozongi lisusu deuxième tour ya kingunda na poto boye pe kokomela kaka bakoko awa bokufi pe kaka awa. Olie kutu boloba ete tosangana tosangisa maele tokende kotonga mboka ebongo moto na moto ayeba ndenge nini ya kozonga no bokoya kozwa mokonzi mosusu botie na moyibi ya ndenge ya kimoyibi deux fois te akonyonga bino na ndenge akosakana te bino bato bosi bosalaki kingunda awa bambula ebele bozongi na Kongo bolobi tozwi mokonzi ya sika tellement nyongi bino bokimi lisusu deuxième tour ya kingunda bandeko boye lisusu deuxième tour ya kingunda tala deuxième tour ya kingunda ko wana nde kozala mabe po wana nde bokokomela bakoko awa bomikufeleli mpe kaka awa po ndenge ezali wana tozali koloba moto nyonso tu apesa mayele na ye po ete mboka etongama yango na ntango oyo bandeko babolingo nakopesa nanu papa Roger maloba ebongo nsima soki papa Roger apesi mpe makanisi na ye nde tokoyeba ndenge nini ya kotiela bino babilili oyo journaliste na kombo ya Adi Londole ndenge nini apesi version na ye oyo ezali penza vraie version po ete toyebaki deja eke Babe Masombo c'était un grand menteur tala kaka baaventure oyo basalaki biso na ba Roger Bongos na nzela ya Allemagne bamakambo bakosaki yango ete toyebaki ete azali na ye moto ya lokuta pe tosengi na Adi Londole tia dossier oyo na niveau ya justice bandeko po ete bapesa ye leson po ete eservir mpe bakombata mosusu oyo batikali oyo bazali na makanisi ya mabe mpona nini soki kombata asali moto mabe wana nde malamu wana nde abolimbisa mais soki moto mosusu ubie mabe moko ebimi ubie basali kombata mabe wana nde bayebaka pardon te mpona nini bolingi kobanda kozwa bato oyo kozwa bango neti babebe moko babotami oke bato ya kopola bato bazali koyokisa Kongo soni bato bazali koyokisa basilisi valeur na biso bakongolais na poto lelo songo lobikaka ya naza congolais wapi azairwa to sili valeur likolo ya bato bato basalaki bamakambo kuna na Kongo lelo baya na poto elonga kosala eza te bakomi bakulu na ya poto. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko congolais pe bandeko congolaise nazali koyebisa na bino ete soki totali malamu tolandi penza logique des choses bandeko bato bazali koboma mboka na biso ezali bakonzi oyo bazali na Congo te po ete tozali komona ba effort oyo bakonzi oyo bazali na Congo bazali kosala mais bato bazali koboma mboka na biso kaka bato bazali komibenga bakombata bakomportement na bango ndenge nini bino moko bozali komona bato bazali ko se comporter lokola banyama on dirait ndenge ezalaka ete bazwi kaka bato na kati na zamba bamemi bango mbala moko baye kokitisa bango na poto sikoyo ale bakomportement na bango babandi koreagir
Donc réaction na bango kaka neti banyama bandeko. Comment expliquer bato bavandi na poto bambula ebele mais makambo bazali kosala vraiment ezali kopesa mawa. Après bakoya pe liboso on a biso ba combattant biso tozali bato ya agressivité te tozali bato moko to raisonnaka toza bato ya mayele na ba comportement boye nde boza bato ya mayele. Pe mboka lokola Congo bazwa mboka lokola Congo batikela bino me bandeko soki lelo basali balobi ke Joseph Kabila azate bon ba combattant nyonso tu boye na Congo soko mboka yango bandeko même ba poto ya mwinda oyo Joseph Kabila atia na misala na ya 5 chantier na bambeto ya na ba hôpital oyo atongisi ya sika na bambeto atie boko teka yango oyo te wana ezali nango likamoko ezali na yango ya kokamwa te po tango ya Mobutu pe esalamaka. Tango Mobutu asalaki système ya aérianisation aye koloba na bamindele bakende bazwi babiene su bamindele batikaki bakompagnie ezalaki lokola bamagasin ya minene lokola ezalaki ba SGA bandeko bazwi bapesi yango na ndeko ya Mobutu oyo lito bandeko mpo mona ete moto moindo ayebi valeur ya babiloko oyo akoki kosala te mpo na mboka na ye lito abomi yango mpenza na ndenge akosakana te bandeko inane ezalaki ebele tala kaka bamindele bakei SG etikali inane eza ebele lito asakani na mbongo ya non yango tozali koloba bandeko soki lelo bato bazali koya mpona ngai na monaka ntango baza koyaka biso bakombata baza kotalisa mpe tolingi tosala boye po ete mpo na mboka na biso oyebi kepesaka ngai mpenza na talaka na lobi me oyebi bato oyo baza kaka banyama mpenza oyo mpenza omonaka ke bato moko sans bongo ale bazwi kaka bazwi bango na baafrike kuna baye bakitisi bango awa ezali kaka na bapeuple oyo bakanisaka te ezali kaka bakongolais oyo bakanisaka ete soki moto aza koloba français kitoko nde babengi ye moto ya mayele non jamais bino boyokaka ndenge Roger Bongos alobaka lopoto mais tala bacomportement ya Roger Bongos na bamiyibi oyo bayibaka bato bambongo na ndenge ya cheke ya kobeta na banke différence eza wapi po ete oyo Roger Bongos asalaki eza escroquerie. Et voire même bato pe bakomi koloba te Roger Bongos paraît-il a escroquaka trop a escroquaka mwa mingi mwasi na ye oyo ya ivoirienne oyo babota na ye mwana balobi escroquaka ye bambongo yango na mwasi oyo mpe azalaki mayele aye komona ke Roger Bongos azalaki escroc yango na abendana na ye bango bakanisi bamakambo na bango elekaka na sese toyebaka yango te bato balobaka yango te baza koyela bato baje lokola bamoni ete bakongolais baza bayuma baza bazoba ale baza komonte bahistoire moko boloba baza koloba mpe ndenge ezali wana bomoni teke towutaki na Allemagne ntango tokomi kuna bato moko babandaki kolanda biso nsima depuis Allemagne baza kolandalanda biso Roger Bongos ndenge wana te odombo mpe lobie ndenge wana baza kolanda biso tokomi na tala bino ko boza kosakana yango na tolobi ko toza koloba yango bino soki boye na baventure na Congo en tout cas bokosuka mabe na baventure na bino yango na toza koloba bana ya Congo bino bato bokomelaka biso bopesaka biso radio Zoomel 1000 confesse bolobi ke biso toyebisaka bino mwa bamakambo oyo ezali ya solo tozali koyebisa bino bolanda bamakelele nyonso bato basalaka liboso ya bakamera te bazwa masolo ya basi bamama ya este oyo ngwanda manipule awa oyo elatisa bango lokola bakazaka yango na nde bakoma koutilize yango lokola bainstrument na bango mais soko otuni bango bino bato bolelaka mpona bamama ya este bosi bosala nini mpona bango bandeko ata suka pake ya sukali oyo ya pamba batindela bango te ata pake ya kafe batindela bango te ata bakisi ya pamba oyo banivakine ekenda te mais yoka ndenge baza kosala makelele bakomisa yango lokola instrument na bango bazali koganga bafemme violée mais mpona yebisa bino ke bango bazali bacriminel koleka kutu bato oyo baza kosala bamakambo na este mpona nini bandeko bango baza koganga bamama na biso bafemme violée boyeboye baza koganga liboso bakamera
pe baza ko signer ça ba tu ba pétition bo signer ba pétition ba fundaki président Kabila bino bo signer après tant ba ko zoya ngo ba ke ba longoli en tête là ba che titre ba femme violée ba ko peuple congolais baza ko senga ba mbongo bandeko baza ko lia ba mbongo na kombo ya ba femme violée bambongo zako yela ba compte na bango est-ce que batine la ba femme violée bon moni crime na bango sika zako uta bon moni teke ba ba criminel kaka soko bandi ko bisa bango vérité ndi ba bandi ko lobete bon landa batu wana te non jamais ba peuple congolais il faut to dénoncer ga batoyo ba yoki si biso soni na poto lelo biso ba peuple congolais valeur ezali lisusu te pona ni to zako tikela ba batu ya boye ba nyangala katoyo ta ba zako yoki sa batu soni tala moto lokola Roger Bongo soyo batu bazali komona moto malonga français na monoko balobi ya moto yeyo mais bandeko tala comportement ya salité ya bonyama tata munene na âge na ye okende kaka kopréparer iso po bokosa bolia bakongole mbongo yango tozali koloba bapeuple congolais il faut boyeba yango bazali bato kotikela tante bazali sikoyo bato il faut kobimisaka vérité na bango mpe tolobaki ete batuni ya Kinshasa bakobanda koyeba baaventure na bino bosalaka na poto et puis bozela topromettre bino radio Zoumel 1000 tokobanda kotambola na bakamera na biso caché tokobanda kokende kofilme meme esika bamakambo bosalaka na ndenge bokotaka na bamagasin na ndenge boyibaka tokobanda kofilme yango toyi toprojecte yango bato ya Kinshasa babanda komona ndenge nini bamakambo bosalaka na poto ndenge nini bamiyibi bosalaka po ete trop c'est trop bokokosa batela toza bakadre wana poto nzoka nde bamiyibi moko boye na Château Rouge baza kosalaka bamakambo ya busuba baza kokokisa bakongolais soni kuna na Congo baza kokosa bato toza bakombata biso nde tozali kosala tozali bakadre wana poto tozali kosala lokumu ya Congo nzoka nde bamiyibi yango na bato ya boye ifo kodenosaka bango bavoyu moko boye bato baza kokokisa bakongolais soni lelo biso bakongolais na poto valeur esili lelo soko lobike bato mususu bakongolais mususu bakoma kuti kobanga kolobake aza congolais akokoma esika vandi na ye nie asietami alingi kutu teke balobela likambo te yo oza ekolo nini avandi amelami nie mpo nini bakomba te bayokisi bato soni ya na poto papa mama yo moto ozali kuna na Congo soko oyoki ete mwana na yo azali komba te na poto awa ndeko parent tozali koyebisa yo ke banda kolela po ete bazali bato moko sans valeur bolanda te po ete bazali komboza komona bango na babilili banini ezali kaka bakamera bato basombi bafilme bango na bango balobi bamaloba mpe batindi bamasolo kaka ya lokuta bazali bato moko kaka bamiyibi awa na kati ya poto baza koyokisa bato soni lelo bakongole valeur esili likolo ya bato boye yango na tolobi adi londole pesa likambo na justice kotika yango te kotika yango te po ete soki bakomba atande ezalaki bango jamais balingaki batika likambo ya boye tolobi ete tia yango na justice comme ça babe justice nde esaprendre na ye mwa bato moko kaka boye babolole moko kaka boye baye bakomi na poto awa ale babandi kolakisa bato ke bango nde bazali bato balingi Kongo ebonga bino moko nanu bozali ya comportement na bino ebongi te bomibongisa nanu bino moko balokuta boza nango awa boza koloba kaka Kongo boye alors ye sikoyo toloba neti par exemple soki tozwi exemple ya Roger Bongos amesana kofinga président Joseph Kabila président Joseph Kabila boye président Joseph Kabila boye mais bayebisa biso baescroquerie oyo Roger Bongos asala est-ce que aza na valeur même liboso ya président Joseph Kabila ye ayebi teke escroquerie wana asala lokuta wana asala ayebi teke akoko mérite prison mpo na yango azo mérite prison ye ayebi teke akobetela yango même 10 ans après koya na liboso ya bato mpe bazomona Roger Bongos moto ya malonga or que un type là menteur de classe même azwi mwasi ya bato ya ivoirien siye bambongo alieli ye bambongo na ye lokuta kaka makambo ya lokuta mwasi wana ivoirien azwaki mbongo achange Roger Bongos aka asombi babiloko bakenda ngo na Congo mwasi ya ivoirien mona rien mama ivoirien na mona rien ivoirien na lela lobi me nzoka nde nayebaki te navandi na moyibi bazwi babengani ye et puis bazangaka bato moko ya bamalchance yo ozomona combattant
lokola moto lokola Roger Bongos ayaka pe liboso ya caméra au monde vimbisi mapeka zwimbo atelo wana vimbisi ngai journaliste congolais banini mais bandeko na âge na ye aza kosuba ti lelo na mbetu est-ce que bozo komona yango normal wana za koloka bato bayebi oyo bayebi histoire ya Roger Bongos bayebi yango bien Roger Bongos style lelo subaka na mbetu wana sikoyo eza kutu bamasolo te tozoloba bango mpo baloba nini wana bato ya kabila te oyo eza mpenza bamasolo ya solo bandeko bolandela bamasolo toza koloba ezali ya solo Roger Bongos ti lelo asubaka na mbetu alors boyebisa biso nde sikoyo ye moko kutu asali makasi te mpo asisa nanu bamakambo ya ye moko personnel oyo eza nango nde akokende kaka kozwa bamakambo ya Congo baza kosalalelaka bato baarticle lokuta oyo ya makambo ya Adi Londele na babe ezalaki nde mosusu bake kokoso oyo ambassadeur nde mutatindaki ya Adi Londele tala lokuta ya ba Roger Bongos na bato mosusu bozali bato ya bilakeleli mabe tolobi ete boyebaka yango ndenge ezali wana tolobaka yango ntango nyonso bokozonga maboko pamba 5 ans ya Joseph Kabila ekokomela bino 100 ans ebino bato bozali koloba ete tokoya tokokota boya wana mpenza boyebaka ete Joseph Kabila azali prêt pona yango boya na makelele bosalaka makila na biso pona ekolo okomona mutu tela nzoto na basemula poto asa lie ekomisi matama minene makila na biso pona ekolo vraiment bozoyokisa Congo soni lelo valeur na biso esili bino bokanisi baangolais basalaka baguerre te na bamboka na bango mpona nini bangolais baza na bacomportement ya salite neti bino te bakombata bino bokanisi banani barwandais bazwaka baproblème te na bapays na bango mpona nini baza na bacomportement ya salite te neti lokola bino bakombata lelo bavaler na biso ya poto esili likolo ya bino bamobukisi oyo bobomaka mboka bokimi awa mpasi ya poto boza kokoka te bokomi koyena bahistoire nzambe akobanda koconfondre bino bokozala kaka bato mitelengano nzambe bomoni ndenge nzambe aza koconfondre bino bomoni ndenge bamusicien congolais bake koyokana bayokani babeti esika moko mpona kolakisala bino bakombata ke bino bokanisaki boleki bango na mayele me bango baleki bino na mayele mpe balobi ete poto na bino wana botikala na yango bango bakobanda kobeta na bango na bangola bapays Afrique me bino lokola bolelaki poto botikala na poto yango basundoleli bino poto yango botikala na poto na bino lokola bolelaki basundoleli bino yango batikeli bino yango mpenza ya mobimba bango bake na bango na Congo mpe balobi bakobanda kobeta na bango na bapays Afrique bomoni tokotala banani bakolemba avant babolole moko boye na kati ya poto baye kaka boyo biso bakongole bakombatant bandeko okomona bato salite bandeko tala ta babe otango aza koloba makambo ya lisu na ye bandeko otali na lisu yango bandeko ondire nani nsima ya mwana soso outi kosala pulupulu lisu yango ndenge ekomi bandeko na regrete ifale Adi Londolo tobola yango bandeko bazoba moko boye na kati ya poto baza koyokisa bakongolais soni lelo bavaler na biso bakongolais esili likolo ya bato ya boye bato pamba baza komibenga mpe bakombata bandeko bozela kamera na biso kamera kashe na biso kobanda kotambola tokobanda kolandela bino de près tina ndenge bisika meme bovandaka tokobanda kofilme na banga ya makambo osalaka na ndenge bokende kokota na bamagazin koyiba tokobanda kofilme bino sikoyo tokobanda koprojekte yango bato ya Kinshasa bamona ndenge nini bino bakombata boyibaka na poto bato pamba boza kofinga Joseph Kabila boza kofinga bakonzi ya Congo bino moko bamiyibi awa na poto boza komonisa bamindele pasi bato pamba lelo bakongolais basili valeur likolo ya banyangalakata oyo bino penza bato lokola bino bafimbu ya ngubu ebongi na bino oza koyokisa bakongolais soni lelo valeur na biso bakongolais esili likolo na bino bakimbumbulu bato pamba lelo tosili valeur likolo na bino baza kolatela bato bateni ya solo na nzoto okopusa na pembeni na bango boyo ekombatant aza kodégage ndenge ya kosakana te solo me nakamwaka ndenge nini bango moko bamiyokanaka basolo yango te okomona pena solo surtout solo ya sa mapeka bandeko eza kobima grave
baza koloba boya bopesa topesa na mayele totonga mboka boza kotya bato kaka na distraction après boza kolinga ete balobaka na bino nde bato malamu biso te bandeko biso tokoki jamais kotolere babétise na bino bozali kosala na poto boza kosala babétise boza kokisa bacongolais soni valeri ya congolais esili likolo na bino bato pamba bato baza kobaluka na chateau rouge baza kokosa mpe toza bakadre bino bakadre na poto baporter bamiyibi ya pamba na bachateau rouge okomona bango mpe baye liboso ya kamera baza koloba balati bakazaka baza koyibaka na bamagasin aleroya mpe liboso na avimbi se mpe matembo baza koloba ngai kombata boyeboye boza kokokisa bato soni elobi eta paster mukunda aza na raison Joseph Kabila azali plus pacifique ke bango moi ekuti tondima Joseph Kabila ke tokende kondima baidiot ya boye mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo il faut boyeba yango ete lelo biso bakongolais toyeba eloko nini oyo tolingi penza pona oyo etali mboka na biso po ete bozoba eleki mingi parce que yo moto ozali ya na poto ozali kobundisa ndeko na yo congolais oyo azali ya na poto oyo azali na rien à voir na pouvoir oyo ezali kuna na Congo oyo kutu azali na influence moko te po ete ye asala likambo po ete lelo Joseph Kabila alongwa na bokonzi boza komona ete liti na bino ezali na sens ata moke te boza kosala kaka litu moko mpona koagrese bato na ndenge ya système kaka ya jalousie bokomi koluka kotala kaka soki bomoni moto moko azali na mwa vie ya bien situation na ye ezokomarche ale boke bolukeli ye mwa baproblème okola bo mpo boluka moye ndenge nini bokende koagrese ye mpo bo te congolais azali kaka motema ya mabe bandeko boza koloba kaka mpona Joseph Kabila mais Joseph Kabila azali quand même kosala bamakambo azali kobunda mpona mboka ndenge tozali komona ndenge azali kobunda ye ete po ete bapeuple oyo bazali na kati na Congo base retrouve mais biso na biso bakongolais oyo tozali awa bandeko toloba nanu sikoyo bango balobi de bango balingi mboka na biso bango balingi bapeuple congolais bazala bien oui ezali eloko moko sue moko ya moto nyonso mpe biso tosepeli na likanisi na bino mais tokotala tokolakisa bino ete bamaloba bolobaka bozali na bino kaka bato ya lokuta mpona nini bolobi ete boza kosala nyonso boye po ete peuple congolais bazala bien bokende botia kimia na mboka po ete bosala makambo ya malamu na mboka me ndeko soki bozali koloba po ete bokende kotia kimia na mboka a 8000 km kuna na Congo ezali malamu tokosepela po ete bolingi botia changement me yo moto ozali nanu kobundela bato oyo bazali na Congo olobi ete olingi okende kopesa bango kimia me ndenge nini ozali kokoka kopesa kimia na ndeko na ye oyo bovandi na ye pembeni te na poto kotonga ye lere nyonso kofinga ye kokritike ye kosala bamakambo ndenge na ndenge mosala na yo kutu olingaka te omona succès ya ndeko wana nde na Congo kokende kopesa solution na bamillion ya bato oyo bazali kuna mpona nini bino bozali kosakana nde na bato bozali komona bato bazoba obie ndenge nini yango na tolobi ete bapeuple congolais nayebi ete ntango mosusu bokanisaka ete mama ozali mosala na ye kaka koloba papa Roger mosala na ye bandeko soki tolobaka boye mpona nini po ete soki botali malamu oyo na poto ezali kaka na radio kaka moko oyo biso nde tolobaka bamakambo oyo tozali koloba verité oyo etali bakombata po ete baradio mosusu etikali ezali kaka baradio oyo bazali kopakola bango mafuta pe bazali kosepela na makambo bango bazali kosala ezali mpe na baradio mosusu toyebi ete batiaka bango mpe mosapi na liso mais sikoyo baradio wana nde bazalaka na bareserve me biso nde sikoyo tokendeke na bango tokwesaka bango contre mille ya makwanza mpe tonguruti bango po ete trop c'est trop bandeko lokuta ya boye tokokende na yango ti wapi okomona batata minene baza koloba mpe liboso ya kamera tozali baresponsable mais lokuta kongo yango vraiment bomoni teke biso moko kaka toza kolinda kaka mboka na biso toza koboma mboka na biso
mwana mobali mosusu abimi lobi awa oyo ngwanda na tata oyo soki molopo oyo molopo moto ya pareko babimi awa bazwi mwana na bango mwa moto moko boye bapakola ya mbi lokola moto aziki na moto akoni babimisi ye po ya koloba makambo ya kotalisa bato ndenge nini ye nde akoki kozwela biso bamercenaire oyo ayebani na bango mpo ete bakende kotekisa baminduki bandeko na bahistoire yango bazali kobeta azalaki kobeta bandeko ata atina te na banzi ete bato oyo balandaki émission oyo tosalaki ya lobi mpe basi bacomprendre bayebi ete moto wana azali kaka moto ya lokuta alors balokuta yango nyonso tu boye tokotia yango wapi kaka lokuta na lokuta baza koloba ete toza kobunda mpo na mboka me bato yango boza kobunda mpo na mboka lokuta na lokuta nde bokokende kokambela biso mboka na lokuta ya boye bino moko kuta awa na poto awa koyina nanu bino na bino motema mabe kokosanaka bamakambo nde bokokende kotongela biso kongo te bandeko Joseph Kabila continue na ye Joseph Kabila continue ata tolobi te ata Tshisekedi azwi bokonzi lelo akoyela biso kaka akokotisela biso kaka bamiyibi lisusu na kati ya Congo bino bokanisi bakombe bato nyonso bazali na poto banani ce sont des voleurs bato basalaka na bamobutu bayiba mboka baboma mboka bakoya kaka na systeme wana yango wana ete ngai na bwakaka mabolongo ntango nyonso mama ozali nayebisaka na nzambe esika kaka otyaki barrière esika otyaki mire na yo ya beton bato wana bazwa moyen ya koleka te kaka na motema malamu oyo ozali na yango mpo opesaki biso président ya malamu azali koyoka peuple tolingi ete osala kaka président na biso wana akontinue chemin na ye elongo na bapeuple mpo ete ye nde azali koyeba kolela ya bapeuple mpe valeur ya bapeuple baoyo nyonso tu bazali na bango kaka miyibi bato bazali kolinga mpona bakende kosacampare na barichesse ya mboka mpo ete base retrouve babenga bango bapatron ndenge bamesana nde tosengi na yo nzambe tiela bango kaka barrière bandeko ndenge bazali wana ata basali ndenge nini bakomona nzela te na bajeo bazali koya na yango ya sese bakomona nzela te bandeko babolingo na tango oyo nakosenga ete papa Botamba tiela biso ba image ya ndeko Adi Londole boyoka ndenge nini ye moko alobaki na oyo etali balokuta nyonso tu ya Babe Masombo grand menteur bandeko oyo ndenge azali koloba ozo komona kaka moto azali kokosa bandeko yango na ete tokosenga na papa Botamba tiela biso ba image po ete bato bameka kolanda maloba ya journaliste Adi Londole pe bayoka ndenge nini esika Babe Masombo akosaki pe ndenge nini boyeba pe lokuta ya bakongole oyo bakendeki kokoma mpona kokosela ambassadeur makambo ke ambassadeur nde moto atindaki Adi Londole bakongole toza komi sambwisa na poto awa po ete balokuta eleki yango ete boza koyeba te babiloko nyonso boza kosala liti na bino oyo eza koperdre valeur na bango valeur na yango donc boza lisusu na valeur te na bato oyo balingaki kolanda bino mingi lelo bachange position mpo bamoni ete bozali mpenza tina te papa Botamba tiela biso ba image s'il vous plaît. Tu racontes des histoires quand tu passes à la télé pour mentir dans ta conscience. Moi je me dis comment vous qui dites que vous allez défendre le Congo avec des mensonges comme ça, du coup moi j'ai peur. Au moins il okuta aux heures nango. Merci à tous les téléspectateurs, tous les internautes qui vont suivre le 3e numéro de Droit de Cité. Droit de Cité, votre émission qui donne la parole et qui dissèque l'actualité de la diaspora, plus précisément à Paris. Aujourd'hui, nous accueillons en exclusivité Monsieur Adi Londole. Voici Monsieur Adi Londole, enfin il est là. Monsieur Adi Londole va enfin s'exprimer. Monsieur Adi Londole va nous donner sa version des faits, ce qui s'est passé et pourquoi tout ce qui s'est dit et lu sur Internet ces 4 derniers jours.
Là, vous avez le bureau d'un frère, M. Cheriba. C'est un Congolais. Il a sa société d'assurance ici. C'est un Congolais. Je peux vous dire qu'ici, il y a pas mal de Congolais qui ont leur société ici. De gardinage, d'échafaudage et tout. Ici, il y a beaucoup de Congolais qui viennent à tout moment d'ailleurs. Là, c'est M. Cheriba. Il a son bureau d'assurance ici. Et nous avons un confrère qui est comptable. Il est juste derrière. C'est ici que moi je travaille. Avec mon pro, je parle d'Alain Pinga et je parle de Pichouvango. Regardez, vous m'avez vu entrer. Là, nous avons un frère, M. Cheriba, ici qui travaille. C'est un assureur. C'est un Congolais. Donc, vous allez voir là où je travaille. Mon prod que vous avez d'ailleurs l'habitude de voir quand je marque Adiloba. C'est ici que ça se passe. Le tournage, avant j'étais à Nières. Ça fait, je crois, 3 mois ou 4 mois que nous sommes installés maintenant ici. Monique Prod, vous avez l'habitude de voir dans mes émissions, dans mes montages, Monique Prod, production vidéo. C'est ici. Voilà. Voilà, c'est ici que moi je travaille. Monique Prod. Contrairement à tout ce que vous avez entendu. Alors maintenant, on va aller dehors. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. J'étais à mon lieu de travail. C'est là que j'étais agressé. La bavure, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour nous. La bavure, ce qui s'est passé, on appelle ça la bavure. Mais ça ne doit pas être pour nous, ça doit être pour les autres. Monsieur Adil Ondolé, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous nous trouvons actuellement donc dans la ville de Bagnolet et Lila, où vous avez apparemment vos bureaux. Donc là, vous êtes debout quelque part. Vous souhaitez nous expliquer pourquoi vous avez décidé qu'on soit exactement ici, à cet endroit? C'est ici que Makila Langé Tangaki a amené Makila Tangaki. Donc là, vous marchez sur vos traces. Voilà, a amené Makila Tangaki. D'accord. Donc, Monsieur Londolé, racontez-nous en quelques mots ce qui s'est passé. Alors, Yaliboso, Naku. Na mesana koleka liboso ya ba ngungulu na bino soki ba télévision na bino pona opesa bino basango lelo na pokwa lelo eza pe sango mais sango oyo ezo salanga mabe sango oyo ezo salanga malamu te parce que ndenge président Rick Moulala Lobara, bavure c'est pour les autres, la bavure c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Mbeba likamato bitumba eza pona bato mususu mais pona bisoté ndenge za koloba na moni eza malamu te lelo na leka na pesa bino basango lolengo abo soki na pesa basango boye esali mikolo leki eleko moto mususu alekaki o nazobenga moto mokili agresseur po ya kolukanga na bitumba président Rick Moulalo alobaki boye pe alobaka boye bavure mbeba to likama pona to bitumba eza pona bato mususu mais pona bisoté pona bisoté ngana salaka awa na telemaki awa na ndeko dede to telemaki awa ngana telemi awa place au bozomona na telemi awa motomboki soki pe agresseur wana na kombo boyebi aye na mutuka na ya moninga balusi mutuka telemi sango wana ngana salaka awa esika nga na salaka yango na lakisi na kati na telemi awa oyo panga na salaka dede komo na ye dede monsieur dede atozaki ne awa motomboki aye akangi motuka na ye esika wana aye pa na ngai abeti nga na numbata na miso ya dede moto akoyoloba mpe na miso bamelika mango nini abi lelo je vais te finir bafrançais na bango nde balobaka awa je vais te finir aujourd'hui nga binga penza bona telemi boya mobimba yo finir ngai tala tika makambo ndeko wana bandiko loba mais adi qu'est-ce qui se passe nga bino tika ye na yebi ya osel logote ndeko dede akei kokene ndeko dede akei nga na tikali awa motomboki akei kuna côté comptable na zobosa na kombo ya ndeko wana na loboko elandi comptable moko azalaka wana ya congolais frère wana bando calmer ayebise mais alobi mais qu'est-ce qui se passe bango bazosola kuna nga na telemi awa bazalaki comptable wana na ndeko mama moko ndeko moka mwasi azalaki wana bakombo na bango
nazo ben bakomona bango ezali ye moko mutomboki bakoma batwana ba ye wana batelemi alembenza oto salaka ne auti na kati ya batelemi wana ngana telemi awa na ye mutomboki na telemi awa place ngana zalaki motuka ya ndeko dede zalaki ekei motuka na ye babe telemi wana na telemi awa akomi kochanga musapila musika biyo na kobeta ona kosala obo bandeko na ngai eza vita imana te na zite so bozo ko kanisa likambo na talibino na yoki monde bolobi eza vita imana te eza likambu muto ya ko agresser ngai alokoti nzeto na lakisa bino ya mulai aye pa na ngai abambinga nzete ezinga awa abambinga nzete awa ya liboso nzete abambi awa ya mibala bambi nzete na ebite so batrasa ngo kimi awa ayeko bamanga ezinga awa na te sozo mona na susu awa ko bamba baminga nzete awa bandeko nanga naza moto na ye ko kangai na nzoto awa moni na ye ko kangai na nzoto awa moni sika awa makila ezobima makila nanga ezobima awa na zio na makila nde bozo mona na zio na tie na mabele tango na tie na mabele moto yo soda za doit se défendre na bandi ko beta na bandi ko bunda na za mutu na otika te basala ngama bi na bandi ko bunda oyo eza minu oyo eza minu oyo asunga minu omoni oyo eza minu basui yo mobali boko munande ko mobali aswa yo minu boka ni seloko ni lekaki awa asunga minu makile bimi awa bato omoni bazalaki wana baye bakaboli biso tant bakaboli biso atelemi akoti na oya mutuka ke nga makila na oki lokola vertige esali ngai na sala lokola na perte de connaissance tant bomoni ba photo ebimi eza normal nga na salaka awa naza na caméra ya photo naza na caméra naza na appareil ya photo donc na bokamote photo ngombala mo makila parce que na salaka awa naza na besoin te ya kosona na ye naza na besoin problème te ngai naza atana ndeko alixna te bino bato bozana oya bino lisanga parce que na yoki bato na ye bazoloba bozana bino lisanga nazaka ngamoko yadi na yangaka ngamoko ne nazabu mais na kopisa nuloko moko omoni nzambe azali pe awa l'état azali ndeko makambo bato bazoyebisa yo bazokosa yo yo yebi ndenge lekaki pe oyebi bato bamonaki likambo yo mbula matadi okosamba bakoyebisa makambo yo osalaki bato bazobiso makambo wana bazolinga bacha oyo ozobunda mpona makila ya Congo mais bazokosa yo Congo esengi boye te biso tout toza bacombattant bato bayebi mangata na banda kofilma makambo bayebi nzete kozwa kobetanga na mutu naza na famille je suis un responsable quand tu passes à la télé tu racontes des histoires quand tu passes à la télé pour mentir dans ta conscience, moi je me dis comment vous qui dites que vous allez défendre le Congo avec des mensonges comme ça, du coup moi j'ai peur. Comment vous causez le kuta munene boy? Pe yo lobby yo pour défendre le Congo. Au moins le kuta aux heures nango, car boende nous ozo bozo bunda pona Congo, nga esalinga pasi, nga na bunda pona Congo. Émission ni nga na salate oboyebité. Tango baloba ki ba combattant ba sali agression na gare du Nord. Mutu mona gazakine, za ngaite. Na sezanga dite wana nazaki nani na collaborer tangu toke na ambassade babeti moto na ambassade ba petit aye pa nga to sala émission ba combattant ba ke na ambassade ko sala ko pesa bango mukanda nani ba ambassade gangele ngaite mosala na ngai na ko continuer ko sala ngolo lenge na mesana ko sala. OK, monsieur Londolé, on a pu apprécier vos explications, mais moi ce que je voulais vous demander, aujourd'hui, vous êtes qualifié de journaliste collabo. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui vous traitent de journaliste collabo? Nabandeko bagobe yanga ba collabo eloko toza na opena na makasi yango collabo nde nani balobi collabo nde nani toyebite collabo nani ko toyebi ko tanga likamona te collabo za nani balobi collabo ezali moto oyo azalaka na bato baza na pouvoir ngai nazata na pouvoir mon côté mbalaki na suka ça fait soki 11 ans naza na poto ambassade wana nazu problème poani pona sala ke mission collabo na ngai ya wapi pona ke ko sala émission na ambassade
le 30 juin fête à Congolais. Avant président Oazali Kabila comme président, ngana banako fête pour la Congolais. Pour na keneko ça l'émission kuna. Banti combattant baza ba Congolais wana bomona ki ba Robingele ba Gisingele ba onyo surtout. Pour na ça na bango émission na Cezangadi. Yango na za collabo. Pour na kenoko ça l'émission na PPRD. Bongo ebelé ya ba émission na sala ba combattant. Martin Sali na sala émission te. Bureau Itela na sala émission te. Ba combattant on a président ba combattant comme on Pierrot Itela. Porte-parole reste Kazadi nga na sala émission te. Nani sous coordinateur na bango Martin Sali nga yoyo na sala émission te na ba Cezangadi wana. Na ke sous musika. OK na UDPS. Représentant ya UDPS a na poto comme on est Edo Olito. Na sala émission te. Représentant ya Pareco secrétaire ya Pareco a on a comme ya Rolemena nga yo na sala émission te. Mais est-ce que ça c'est pas une couverture en interviewant tout le monde? Vous vous faites passer pour le journaliste voilà, qui interviewe tout le monde, qui prend tout le monde, mais qui soutient officiellement et qui a des sujets un peu limites, voilà, qui soutient le pouvoir en place. Et là, ça n'a pas ces années. Ceux qui botangi atana misapio ya bino, botangi mbala boni na sala bateau ba bengi ba balingi pouvoir en place te. Na bateau en pouvoir en place. Bateau balingi pouvoir en place te. Na scène bango ba mission et belé koleka bateau pouvoir en place. Mais comment vous expliquez alors cette image que vous avez pris le temps de lire les commentaires sur plusieurs sites qui ont diffusé l'information sur votre bagarre. Comment vous expliquez ces messages qui disent comme quoi vous êtes un collabo et que vous avez mérité les coups que vous avez aujourd'hui sur la tête? Comment vous expliquez ça? Bongo nakoloba boy. Na bato bakomaki yo makambo na osenga nzamba limbisa bango. Vraiment nzambe alimbisa bango na likaniso bazaki nango. Nakoloba boy. Kaka bato ozoloba na ngai. Ezaka ka bato na bafingi oyanga papa, oyanga maman. Quel rapport? Ça n'a rien à voir. Bato on a bakolo bongo. Nzamba limbisa bango. Na ebiti na bakolo bongo te ezaka ka pasi. Mais na kopse no lokomo. Ele ko sala pasi zani. Ke ngai lelo oyo nazala journaliste impartial, nazala journaliste nazangi sika, nazangi. Mais excusez-moi, vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce qui fait que vous ayez cette image-là? Est-ce que vous arrivez à comprendre le pourquoi? Yango na koloba. Et là ko sala passe zanini. Motonio soit kolingana zana oyo ngambo na leki na radio lisolo eza radio ba combattant et pas ya papa Diane na ba comment inani ba des affaires na leki na o radio batunga question oyo ngai naza journaliste engagé pour na Congo Bongos aza journaliste engagé pour na ba combattant ndeko asalaki ndeko Zakari aza engagé pour na ngai naza impartial et le kosala bango pasi ke moto journaliste azala impartial azana côté te yango kosala bango pasi mais na ke kokota na ngambo pourquoi ça ce n'est pas naza bongo te ko déranger bon mais va savoir pourquoi il dit ça. Va savoir pourquoi il cite mon père, va savoir pourquoi maman nanga ezali bateau papa Roger Moussangi. Eza bateau ya mité maman beka nengolo baka malgré tout ça. Moi je vous aime quand même. Eza bateau bazana ba mité maman be na finga mina maman na papa mais ngai moto ba ko beta nzete. Ozo monango normal. Mais alors qu'est-ce qui se passe alors dans ce cadre-là pour que Baba vienne s'adresser à vous, vous gifler, comme vous avez pu l'expliquer tout à l'heure? Il y a bien un précédent, il y a bien eu quelque chose. Quand il parle de l'agression verbale qu'il a subie, comment on s'appelle, à Château-Rouge. Alors, avant de répondre à Oyano, na robisa no lokomongo. Bino ba combattant o bozana na ba mboka ngambo ngambo. Na robisa no lokomoko. Bozana ba combattant na bino o baza en France. Président Pierrot Itela. Coordinateur Martin Salé, porte-parole Rex Kazadi, Narotanga Suzani, Guy Gérard, Shelly Awendo, Narotanga Suzani na ebité, botu na bango, ba relation in o ngai adi na zana mona bango. Est-ce que bango ba monanga combattant, botu na bango, soki bango ba ebisi no ke mutola za mabe, nde botiki ba jugement bo sala wana, ya ona binzambe alimbi sabino, parce que boyebite bato bazana na bino, ba o bazana na biso awa, ba yebi so inga na za collabo ou pas. Pour répondre à mon tournoi, Makambu ya Babin, il y a président Château Rouge. Oui, on est tout à Château Rouge. C'est vrai, tout à Château Rouge. Et vous l'avez agressé? Justement, on l'a agressé. On l'a boyé. Babin, tant que bango basanganaka, na ba combattant. Basangana ba ya bango lisanga, balo bango ya bango masolo.
si je peux le dire en français, na réunion na bango, basola masolo. Bon, on a ba réunion na bango, yé moto motombo qui attend avec comme nga na zakula, bon na zakula. Tango bango basalaka wana baya ko yebisa ngai. Balobi tala. Yo keba na baben, baba lo baka yo zakola bo. Ngabia lo baka boy. Chers amis, je peux avoir mes défauts, mais j'ai mes qualités. Ce côté na kombo, na oluko no tunoni. Na kutai na babin, na Château Rouge, na benye babin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi yo kombo na ngana munoko na ba réunion na bino balikita na bino? Pourquoi autant à kombo na ngai? Alobi atanga à kombo na ngai te. Rex Kazadi, na zu téléphone na bengi. Ngabi Rex, babin yeyo. Babin alobi makamwane za yango te na benga. Et yo ko bengi agression yango wana. Ce qui est agression, yango wana agression. Na silisa. Baba alobi atanga à kombo na ngai te. Baba alobi za lokuta. Na bengi Rex na tie en ligne. Rex abi botika makamna na bino na lingo kota te. To kabwani wana baba zwa na nzela nga zwa nzela. Et lo ko bengi agression yango wana. Un mois plus tard, ayo ko betanga nzete na mutu. Na ngine ba eloko yango tindi ya betanga nzete pona mutu no wana tuna ki. Donc, vous n'avez jamais eu de problème d'ego ou de sentimental, parce qu'il y a beaucoup de bruits qui ont couru. Babundi pour Namouassi. Babundi pour une affaire d'argent. Babundi pour... C'était quoi? Yango moni eloko za malamu zali. Yé moko babin tant leki na oyo kamera ba ba caméra. Omoni caméra oyo boyebi yango te, bino boyebi yango te. Ezala makambo belé. Yé moko na munoko na lobi boye. Alobi ngana dit on n'a pas de problème privé. Makambo na yemo kalobaki. Donc bateau bakomaka on a za bateau bakomaka. Et bateau bakomaka Roger Moussanzi. Ezaka bateau zakana bango to bengi bango ba yula ba. Ça dit que bateau bo zakana bango. Balingaka yo te. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Barouloukanzela na baleka. Tant que tozoluka to bongisa Congo, tant que tozoluka to sangana na Congo. Est-ce que vous savez combien bappel on a zu? O batu ba beninga, bateau bozo kazata musu bangoni ba wachanga mbeli, ba benga babi papa nanga. Je fais combien de jours sans parler? Je fais combien de jours sans parler? Roger Moussanji yo moko zaona. Combien de faux benga na ko le kazena bina ko lobate parce que so na lobby na lingi to sanga, na lingi lisanga. Na sengi lisanga, na sengi combien de fois? Maintenant on leka na TV alobi ngai na ye na bato ya PPRD poto ko beta ye pona bato baza misika basani balinga ngai to ba boma ngai lokola nga boma ngai raté. Mais quelles sont vos relations avec le PPRD? Quelles sont vos relations avec le PPRD? Vous avez couvert pas mal de sujets sur le PPRD. Vous avez apparemment des amitiés avec le PPRD puisque leur sympathisant analyste Papi Tamba a même pris les devants en appelant directement Baba pour lui dire deux mots par rapport à l'agression. Comment on peut interpréter ça? Exactement, excusez-moi. Roger Moussanji, yo moko na émission na yo ozwa Papi Tamba. Yo moko ozwa Papi Tamba lobano nini? Papi Tamba lobana oboye. Babin ngai nazaka na kanda ya Babin po abetaka neveu na ngai. Alors likambo Babin asali. Soka sala ki ngate pas chinois, na ngai na sala kaka boye. Ya ngai nini? Likambo yo kasi zaka nani Papi Tamba mutakoti yango. Oyebi batu combien bakoti yango, ba combattant boni bakoti likambo. O ba boni bakoti likambo. O ba sepeli nango te. Papi Tamba yaza na kanda ya Babin po Babin beta o ya ngai nini nakati. Mais est-ce que cela ne vous porte pas préjudice que ces gens-là du PPRD qui sont énormément contestés auprès de la diaspora congolaise viennent à votre secours de la sorte? Secours nanga wa pepa ye. Babin ti sikoyo azana problème te baba ko tambola na secours nanga pa ye. Abengi Babin ngaka numéro na pesika zunga na ye. Bongo bato ya ba combattant ba ko benga ngai ba consola ngai tous les jours na lekso ba texto. Bango siko banani. Donc bango ba ko benga ngai ba bisa ngai ndeko. Esali biso pasi ndeko to sepeli te bango banani. Parce que bango baza ba congolais ba yebi musala o ba marche o biso to tambola to filma. Lelo résultat bo betanga nzete. Est-ce que c'est pas non plus vos relations ambiguës avec les artistes musiciens congolais qui font que vous soyez traités de collabos? Relation ambiguë. Vos relations avec un Werason, un Fally Ipupa, votre sujet avec Fally Ipupa
comment dirais-je, à l'hôtel Galerie Lafayette, qui vous a aussi... Alors, donc, donc, on a Betami, donc on a Betami pour Moussala Nangaï. Voilà, chers amis. Donc, ceux qui ont Betami pour Moussala, maintenant, on va mieux le Komoko. Au moni, les musiciens, on a avant, les combattants, comme Baza Bato Toye, Baza Bato Toussola. Bango Baza Nabao, on dit là. Et les mots, là, on a Bangote, Mituna, O, Nyos, Batuna, Gato, Tuna. Mais problème est Zani. Les amis, Tuna, Nabiso, Nyos, Tunaka, Bato Moussou, Basepelakate. Est-ce que vous savez combien de mal vous avez fait aux gens? Le fait de bêter en Zétebo, Moutana Betting en Zétebo. Mais les caméras, gros cabonati. Quand il y a un bengabi, bozala simanangai, ba combattant bala simanangai, il y a un bateau bala simanai, n'a bateau bala simanangai, mais zanzambe na ba congolais, parce que naza journaliste ya ba congolais, naza animateur présentateur ya ba congolais. Ça c'est mon souci. Les lots, dans ce qu'on appelle le loco. Et loco yo, is botika ko tchè, botika makamo boningo sala. Bo ba journaliste, bo ba combattant, na ko se le loco moko. Motombo qui oyo l'agresseur, il m'a tapé. Ce qui est bizarre. On dit une chose, le pardon est une force qui libère. Je suis d'accord. Mais un menteur comme ça, c'est un menteur. Moi, je me pose des questions. Je dis, mais comment un menteur comme ça dit vouloir défendre le Congo? Mais c'est un mythomane. Alors, vous parlez du pardon. En tant qu'homme congolais bantou, êtes-vous prêt à pardonner à M. Babin? À une condition, que le monsieur passe devant la télé, devant vos caméras, qui vienne démentir tout ce qu'il avait dit. Aya ayambola lo baki makamona baki la le kuta yé moto aki na nzeta ko betanga na moto ko betanga mbala mibale awa pe na zuye ti mino e utu yapi mino mobali bo bundi passion mino e utu yapi. Vous refusez de le pardonner? Je dis je peux le pardonner à une condition. Aya ko lo baki makambo ya lo baki na deveza lo kuta na ya jamais na baki. Sommes-nous obligés de régler tous nos différends devant les caméras? C'est ça le problème. Pourquoi lui il a commencé? Est-ce que moi j'ai fait ça? Moi je suis passé à la télé. Tant moi, pourquoi il dit ça? C'est-à-dire que le kuta ou nation de gars, c'est-à-dire que le kuta boy na habité. Le kuta boy, n'importe ce que vous comprenez comme on canne na zoyoka. Allez kana TV le bagana na agressé, bakange ba on a bêté baku. Bande ko bino tam su bomona nga na eboté. Motoloko la epe nanga na telemi. Ya telemi. Donc, nous arrivons au terme de notre émission Droit de cité avec M. Londolé. M. Londolé qui a tenu à donner sa version des faits que vous pourrez juger de vous-même. Nous vous laissons libre. Tout ce que nous souhaitons au peuple congolais, c'est de se retrouver, l'union qui fera notre force et qui fera que nous pourrons développer notre pays tous ensemble. Monsieur Londolé, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bonne continuation. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe boyoki ba déclaration ya monsieur Adil Londolé. Bandiko babolingo ba congolais e bongi malamu bino moko boyeba. Bozali na tozali biso ba congolais tozali na ba faire na banani. Oyo lelo bazali komi benga bango nde ba combattant po na biso po ete bakende ko libérer Congo. Bandeko tokoya kolongola président oyo azali na souci ya ba peuple po toya kokotisa lisusu ba miyibi oyo ndenge balobaka ete bozoba esala ngando mais mbala oyo tokolinga lisusu tosala bozoba esala ngando te po ete nzambe asi atalisi biso lolenge ya bato yango ndenge bazali ya na poto bandeko jamais tokoki kopesa bango chance batia kutu makolo na Congo po ete bakokende nde kimoyibi kaka bango lelo baza koganga makambo ya viol mais tala mingi oyo bazali na poto ba combattant ata na France kuna bandeko ezali na ba mosusu par exemple lelo moto lokola Rex Kazadi azali koya pe ba mama na biso baza violer banini mais ayokaka pesoni bandeko Rex Kazadi asali ba opération ebele ya ko violer basi ba système ya kolata ba kagul nani ayebi yango te na kati ya France ba violer ba fille ebele pe bato mingi bayebi ba masolo ya Rex Kazadi. Mais lelo azoka yete algolo baite ana ndenge zali ona na lingina kende mpona bunda mpona mboka na ngai poite tala bino bozali ko sakana bozali ko mona ba congolais neti bazoba lokola Mobutu meseni saki bino na ba jeune bino wana ya bozoba bolingi bo continuer na yango bozoko yeba teke Congo ndenge zali ona biso ba congolais to sito la muki biso ba congolais to lingi lisusu système na bino na te ya tango ya deuxième république na ba masolo na bino ya balokuta
boza kokanisa biso tozali babolole bazoba me bozali koyeba te ke nzambe asi afungoli biso miso yango wana bandeko babolingo oyo tozalaki na yango mpo toloba mpe toyebisi bino ete makambo oyo nyonso tu babe masombo alobaki ezalaki ya lokuta mpo ete bazali na bango kaka bato ya lokuta bamesana bongo mpe bakotikala kaka ndenge wana bino bozomona bato mobimba bauti Allemagne baza kozonga bayokani histoire ya lokuta mpo baluka ndenge nini ya koyiba bakongole mbongo ya kobenda bango mbongo ezalaki na kati na lisolo wana oyo Roger Bongos soi-disant journaliste metala na kati ya bamasolo ya kimoyibi moto alobi alingi Congo moto azaloba ete aza kobunda mpo na mboka oza kobunda mpo na mboka me ifale nano banda kobundela nanu babizaleli ya mabe oyo bino bozalaka na yango na poto bandeko tango yo lobi oza kobunda mpo na mboka mpo alingi ite mboka na yo bakongole bazala bien ebongo ndenge nini elingi lisusu kosala escroquerie bo escroquer lisusu bakongole oyo bazali ya na poto wana nde éducation nini okomemela biso na Congo bandeko kaka ndenge tolobaka kamera oyo basakanaka na yango te kamera oyo ko soki ozali kokende ngulungulu bandeko ekoki ko mpe kopesa olu pemba mpe ekoki kosambwisa yo ndenge lelo kamera wana kaka ya moke ya Roger Bongos esambwisa ye bandeko ye amonaka neti azali moto ya valeur bato bakoma kaka soki bamoni Roger Bongos moto ya lokuta escroc balingaki baescroke bakongolais donc valeur nyonso ya Roger Bongos ekota na mai ye amonaka neti aza moto ya malonga soki alati costume na ye azali koya na bafrançais mileye alobi moto ya malonga nzoka nde mokili ezali kaka koyeba ete atala escroc oyo mawa mingi bandeko yango na toyebisi bino ete bato oyo ifo tolobelaka bango mpo ete bango nde bazali koboma mboka na biso sanke bato mingi base rendre compte na yango yango na tolobi ete Joseph Kabila tokosala tout a passé mpo ete tomoni kutu epai ya Joseph Kabila ekozala mwa malamu ke bamemela biso baescroc nyonso tu ya poto awa bakende kotiela biso na Congo bandeko mbongo nyonso tu ya Congo na banzi ete ekosila na ndenge ya koyiba pe babiloko nyonso tu ya bien oyo Joseph Kabila asala bakokende bakoteka bapoto ya mwinda bakokende bakoteka bamakambo ndenge na ndenge mpo ete lelo kutu na Congo bainstitution ya leta bambongo eza komonana me na ntango ya Mobutu bandeko bazalaki konfide nyonso lelo mpe baya balobi bakomi baconseiller bolongo akunda na bazoba na bino bozali kodistraire bato bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci